moko fo biso pe bato conscience fo ezalaka to boy na biso te ki lelo bato ba benga ki lelo mutu faza ne PD mutu faza ne lesbienne to vango normal lobi no okende wapi vraiment. Pasteur moko boye ya munene bato bayebi ba respectaka pasteur moko boye ya munene bato bayebi ba respectaka pasteur moko boye ya munene bato bayebi ba respectaka alobi yango eza bien mais comment pasteur Denis Lesi akoki soutenir mwana na été azo soutenir moi si oyo azalaki ya mwana na ye c'est ça contre Mike Kalambai. Ah oui oui. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar, sur des magnifiques plages, une vie de rêve, dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Na telema na toza awa tai. Toza awa tai ya maman Nicole Malonga. Donc aza partout dans le monde. Oh. Toza awa tai ile makambi. Maman Nicole Malonga. Yo kote miwana. Mima hata sula milaite. Ana buwaka na ngati Maman Nicole Malonga makubia. Na kama kilo mkusi. Sans complexe. Una solinga mezi nyoso linga. Solinga eko kayo. Kota papa. Nebiso. Yasika Eyi, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène de mon corps. Sarah la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire que la femme est un homme, il sauve le monde entier. Tous abonnés. Nous Sarah la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous.
Voilà, mbote na bande nyonso ba kolanda biso na Sarato la TV, chaîne na bino ya actualité, chaîne no sepeli Sarabino na Sarabino biso to sala rande boulot, to linga ko information na source. Mingi to lo ba mambu ya ba les ondité ba yebisaki biso te, biso to lo ba avec preuve. Mais voilà, na émission na bino vérité ezamba la liboso. Na yambela bino artiste, comédienne, maman na biso, yaya na biso, leki na bino, star na bino, sepeli Sarabino, Miss Lolo. Mwana muluba ya solo za fier na loposo na ye to komika ko solane par rapport à actualité to monaki ba publier ki ndeko na biso Moura il paraît bomé libala ya bato to ko sola ngana ye to ko beta pe li solo ya Deniles to ko toucher moi ba point moi ebele ezana eloko mo pe question mo eza surprise pour na ye na retourna ngana plateau ba to ko meka ko sola ngo fama ngana ye merci na équipe technique ezo kambanga yi merci na 15 baseli pourquoi pas na bon de livre bon c'est que bande ko nganya so jonata qui vous na CG ya moto Madame Brenda, CG Fondation Sarato, là, pourquoi pas 10 000 Mbondo, bon guérison à Yostar, Bikako, il y a malade, ils ont vraiment bien été. Merci à la patronne, Babi Charge, YouTube, tout. Maman Sarato, la bambote na yo bisous amis, pourquoi pas na papa na biso Diego Milito. Babi chaque samedi rendez-vous ne pas manquer chez Joliwana na Bandal, babi to ko répéter babi musique yo wapi. Oyoka rumba. Mayema leka, mayema zali na mayema koya. Mayema leka, mayema zali na mayema koya. C'est-à-dire ba rumba ya kitoko. Pourquoi pas na blandine mafuta wana baza bato bazala na groupe bato to sala chaque samedi quoi. Des bato na roboka ka wana vraiment merci na bino nyonso bolinga apole mukendi bato oyo bazaka soki émission koti ba ko sala ka ba commentaire vraiment nazanye kopé sa bino merci te Montréal soki za même langage na ngai fungoela na caméra na ngai. Bandeko ba découvrir Miss Lolo, bonjour. Ouais, bonjour, problème au 15. Mon Antsuka, il y a pas problème au 15. Bonne santé. Oui, Dieu fait grâce. Santé à pépélé. Donc, posez quoi, carré. Carré. Boni babolo. Babolo l'a très bien. Boni Lupango. Lupango, tout ça, toi, toujours la construction, et la charge de l'équipe mingi. À mon avis, quelque part, ça qui a 16 000, oui, c'est cela moi bien, mais ils ont l'icolo. Oh, et mataki déjà, comme qui va 18 019 route la place Moussous. Donc, ils ont l'icolo. Soit comme tu as 12 000 aussi, puis la macasse. Vraiment. Voilà, merci na babi sponsor na biso moko babi Azur babi mafuta kitoko wapi olingoza na loposo kitoko loposo moko neti ya ba bébé ça il Azur pona ba papa ba mama te pona ba papa mama o alingaka pe mobali na ye azala kitoko ça sombela papa Azur o monaki papa kazola loposo moko vraiment kitoko ezana savon nango ezana mafuta nango vraiment na ba plateforme tout ya réseaux sociaux ezali Betaraka Azur au monde yango benga au na facilité na Kinshasa déjà Azur est déjà disponible partout vraiment ba oh tout balinga Azur contacter maman Sarah au yango na facilité nyonso message me souhaite que bandeko oyo balinga artiste comédienne maman na biso odala aza vraiment maladie oyo alingi ko sungaye boya ko sungaye parce que aza na moment ya bien te kisi azo zoité asali na pe examen te na zala kinaye vraiment bo mona azo mela ba mai bokoko kisi bokoko biso na bino tebike kisi bokoko vraiment eza kisi eza na dosité c'est-à-dire que tout sauver les artistes à ces petits sarabino à ces sarabino c'est le moment où ça qui bolinga kaye bokende ko aider et ça va vraiment bien ceux qui maman na biso dala azusu makasi bo to kopesa bino ba merci nzambe pe akopambola bino et vous allez payer le kumu ya nzambe pe ezala pe bien pona ba biso ba misusu voilà maman na biso Miss Lolo na vraiment toko tapenza na actualité lelo na yambio na cadre ya artiste comédien te lelo na yambo na cadre ya mopanzi sango OK bele ba yeba bele sey ba yeba ka yo te Miss Lolo fia to lo passe ma popola maman popola na coronavirus au côté confinement pour la oui soko sama mikolo babenga na alingeti IGF oebeki par kepete moina okangate et après mi te bonga na fingi mutu na toucher personnalité mutu te ngala ba internet ezalo kwa boulevard ma finga ya internet et alors quoi des chauffeurs ba sali moi incompréhension ba finga ni ba leki c'est comme mama funda na ko finga mama funda na photo tala mutu a fingi mutu pourquoi mais si so fingi ngai moko boy
ya nango prompté mais soki olobi likamoko boye bana nga baza touché to famille nanga en tout cas toke na justice po ngata na lekana na finga bato te to pesa ande conseil ta ona popolaka poto na yaka popola na yaka teke na finga moto na yaka oloba na laksi ba fait esili vraiment yo tangu yo ye o fingi o débordé ah voilà tout ça bakangi etalio etalio Miss Lolo to utu komona kolela kolamuka ba voice écouter libiso ndeko na bino confrère na biso nyonso moura de la presse qui abomi libala bato abimaka na mobali ya bato oh moura azamwa mbalte te babi azalaka mwasi moura kasika moura oyo yebi moura na presse tozana de moura tozana moura ya mwasi tozana moura ya mobali ngapeta un message ekotaki ya moura mais tunaki moura nini nde na yo ko comprendre que moura de la presse oyo ya mobali oyo kirinzika Lorette te po Lorette ne moneto yokaka vrai mukolo kombo ezaka Lorette mais Lorette te moura sko ya mobali abomi libala bato ya fiyo moi mbali abomi libala moi mwasi c'est que moi mbala makasi na félicité moura félicité oui na koboma libala bato mais na bosiko yebisanga na oloba neti na mambo yebisanga moura bayo yebisanga Miss Lolo problème kenza abomi libala bato parce que na otalo boye nazomona libele te nazomona eloko moko te ko attirer mobali alanda yo po omona yo oza mobali lokwa mobali ana obomi libala ya mwana mwasi c'est que faut na féliciter yo vraiment makasi non yaya ngande na zaboye vie privée mutu na simbaka ngote moni vie privée moura sepela za bongo na ko ya okota mama moura te na ko ya loba te ke moura sali ngala féliciter kaka poto mona pe na ba réseaux sociaux mobali abali muninga ni mobali ya trouvango normal eza vie ya moura vie privée ya moura ngala na kati kuna ya mama wana te na loba neti yebisanga conseil nini na minute na yebisa moura ke moura bomi libala batutika moura oyokanga te yaya moi mususu nga Miss Lolo naza pena mopanzi mais na félicité kaka po na tali pa yake non mwana mbala bomi libala ya mwana mwasi c'est que garçon naza world oui asa muto félicité il paraît que mobali yango pe azolobani qui a le bien que nataki kolanda ye kaka pona mbongo c'est que moura akotela ye pena ba mbongo mobali alobi ka nolanda moura pona mbongo pona mbongo bosko libale so ye pena ba odono yo ka moura yebisa ye ke kalate soki mbongo na nga salaire ye na opesa yo ah bon bolingo na bango ekende bongo na mona pe basi mususu ba salaire mibali ba dépense basi belé ba salaire mibali ba dépense même basi ba musicien otoyebi pe ba salaire pe mibali na bango ba dépense lelo pe musicien comme na mbongo a reconnaître moi sinaye osomona donc moura soka zo sa dépense ebi quelque part à bénéficier pour mutako sa dépense ka bongo te dépense ofele te moura dépenser pour ebi ke ba ozwa dans la moni ba da monaki garçon abo abo comprendre donc si moura dépenser pour ebi ke mbali na boga faut dépenser les donc no comment soka c'est la mbali ne dépense coup de chapeau neti ngade la zabo 50 fois cigarette na zana ngote bon na zana ngote no sobe mbali cigarette ndeli même 50 fois okata na so mbala moninga na ngoseke na yibi so ya senginga probablement le désir de la femme sera porté vers son mari ba posa nanga fo mbali nanga sailanga tant que moi si mais pour c'est la mobile tant que moi si des zamba salanga boy na qualité o ba qualité o to amingité vraiment fia tolo passe responsable ya ba fion so libeli nganza ba pesa nga responsabilité poitrine android na nyo so mbali na so mbele na so les dépenses o utaiwa ba bota pa na mais Miss Lolo ye mobali wana nini eza électrique pour ce kotinga na olenga te mais Miss Lolo yo ba surprise ya bolingo sala ngote ya nini ya des surprise nini ezaki jour akulaki jour anniversaire yebisanga sisi classe pona sala cadeau à fleur na vandika boye mère de 4 enfants 3 coco onga na ozo charge ya na ko sala wana na ko sabilo kwa na te wana ya buzoba
nako sala ngote basomba bolingo te omo bolingo basomba ngote et puis na bolingo ba okela mutu mawa te soki olinga mutu pona mawa olingi ete jour motema no relemba otika mais mobali abimisi vérité ke na vana neka po apesa nga mbongo so mobali wana lingi ndeko na biso aloba bongo te moko fo biso pe bato conscience fo ezalaka toboyi na biso te kilelo bato babenga kilelo mutu faza ne PD mutu faza ne lesbienne atovango normal lobino okende wapi vraiment Sophonie tout na biso okende wapi Psaume 119 lobi telle voix paraît juste pour un homme mais son issue c'est la mort. Que sert-il d'un homme de gagner toute la vie, de perdre sa vie? Il y a la Bible te akabiso. La nature d'elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Nzamba boma Sodome na Gomorrhe pour na ki pédé na ki lesbienne. Pardon. Vraiment, tous les gens dans ce sujet, tous les sujet de Niles, na yebiki, yo za mpanzi sango, tout me ressent l'analyse par rapport au Yamakambu, de Niles à Kolobaka na média. Mais avant de tout le monde à Koloba, tout le monde a bauti ko libérer. Penyelo azalaki ex moi si Yamai Kalambay, mais de Niles a sepeli nango, azo bete lango maboko, azo sepela. En tant que Moussa Inanzambi. Est-ce que Denis a Moussa Inanzambi? C'est un prophète. Yawap. C'est un prophète. Il y a bisangai oracle ni de Ils ont 9 personnes. 9 bandini. 9 bandini. Oui. O te yebi mamba miracle. Te yeba miracle même Denis ça sala na mboko yo. Mais au moins miracle Isa même yoko sa miracle. Nzamba lobi on a marqué. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru dans la Bible. Oso comprendre. À mon nom, comme on a dit, mais à mon nom Jésus-Christ, vous ferez des grandes choses. Au moins alliance au muta salara na Nzambe. Ce qui alliance est longwe. Et si li pona mutu. To monaka pasteur Denis Lesi ozo benga prophète. Ando sala boy wa. Nzondo abi sabilo ya minene. Abeta ngo susu. Atikala pasteur ya Chobo, pasteur à YouTube. Comment est-ce possible? Et là, ils ont les kelanga. Quand la muto ba benga prophète de la nation, a oteka mona muninga vanta ligne. Au moment où il y a yebo ko linga ba sala été. Vraiment, surtout côté wana. Oh linga ba sala ko sala pe muninga te. Au moment Peña la za déjà un engagement na ya mbali na pétrole, mbali Peña la na bon rebelle. Oh, Peña est fiancé. Bon mobali na yo balakisa o akendaka na ina le jour le 14 février o posta ba photo mobali ana za mbongo. Bazala est-ce que bazala kaka? Bazali. Est-ce que c'est normal? Mosala Nzambe, Bible je sais moi ça là ta décemment. Mais moi ça tiki nzoto na libanda a te kabiloko soutien na kaleso vente en ligne. Pasteur moko boye ya munene o batu bayebi ba respectaka alobi yango eza bien. Moi ça azalaki moi si ya collègue na yo. Mais kalamba ya za moi moketi par rapport à pasteur Denis Lesi. Makasi musika. Mais comment pasteur Denis Lesi akoki soutenir moi na été? Azo soutenir moi si o yazalaki ya mwana na ye. C'est ça contre Mike Kalambay. Ah oui oui. En dehors de ça, Peniel na rotala eboye, abotam na famille chrétienne. Papa na ye pasteur. Mais moi na azo teka nzoto de na wana skolo lo ba Peniel o sala. Publicité. Ya nzoto na ye na ba soutien na ba kaleso to aoluka nini. To azo like c'est éducation ba parents na ye. Vraiment eloko esanga passe muluba lisusu. Biso baluba nzamba lola o eza omoni o babenga ngo bibinji monchi bawu na bibinji eza elo mote Peña la asala biso bibinji o ebomaka penje landisi libota ezokufa yo ndenge oza boye problème kendi pa na bino kozwa mwasi no te papa na wako kufa bato bakanisaka chibawu mtiza makasi na bibinji wana eza makasi koleka. Et au Peña la salibiso to benga ngonini nzoto na ya kitoko wana la boko retwai nzoto kitoko Peña o la kisibiso ngo siko poto sala nini yoko comédienne te poto lo bake on incarner personnage yoko mannequin yoko maika mukusa zalaka ya ta Peña na boy de na boy alingo le suka na 80 ne na boy mannequin mukusa ta ya Peña parce que Peña alinga sala biso nini
Si on est ngabo une église à tata ba penyel na yo luka nini pour papa manquer éducation na nzoto mwana ye. Vraiment. Pour wana to benga ngo éducation bafoué ils a okatana. Éducation ratée. Penyel ayoki sina no papa na esoni, papa pasteur. Ale toyeli sous pasteur Denis Lesi. Soi-disant prophète de la nation. Oh non, on appelle ça un message moko te ke na mboka la biso guerre ici là na nego. Mais elle a appelé ça un message, il a appelé ça président ba. Na yo ka message aloba ke nani sénateur à vie a ozonga na pouvoir. Message o ngala yo ka o aloba. Te ndana message muso appelé ça so pona mboka nini na mboka ni. Abima pe président ya mboka ngo. Mboka nini non, mboka nini. Toyebi prophète ghanéen o alobela président que non yebo na 2000 nini ozonga président de la République a to mona pa yape atsape président maboko prophète ghanéen wa mulai wana wa pasteur ya président ouais c'est la jour nini to mona ye abimisa prophétie makasi ekokisama lelo toza na président biso Fachi Beto yemtaza na mboka na biso yo denile soye olingo contredire prophétie mosala nzambe que sénateur avia ozonga sous na pouvoir vraiment. Wana aolinga kosa biso nini ngala yamba ye na tuna e question wana a devia mubu to kosa na rate nzambe basaka na kana ete mwana mobali akufa chastre na explica ka batu Jésus akufa chastre ebi nzoto a moi cité to mona e muninga na biso te vraiment nzambe so lo ba yokisa mutu soni nebukandala zoto mona bilambe katana ye. Toza na temps de la grâce, batu basaka na grâce oti. Kanda nzambe za lent, aza riche en bonté, miséricordieux. Mais tande nga tumbaka Sodome na Gomorre. To saka na ete. Vraiment. Ngala ko lekate bona loteka mwana muninga na nga vente en ligne. Et puis na opesa condition. Muta théâtre te, musicien te, journaliste te, joueur te, politicien. Oza ko viser nini. Vous bien matériel, vous êtes bon déjà. Faut comprendre que pasteur a chobo. Faut comprendre pasteur a voussi. Pasteur na ba me biso na bungi vraiment. Ye penza ndenga zabo moni ngai nde na zabo. Ngana ko pengwa ka pona pasteur Denis Lesi. Makira ngana esinzambe atuna ngo pasteur Denis Lesi. Yo za pasteur suka na ki pasteur le kate biso Bible. Ngako to le kanata ba mo verset biblique na yo. On dit édifier pe ba. Eza ko édifier ba pasteur Denis Lesi yesanga verset biblique ni ako le kanango a édifier ngamis lolo. Vraiment. Ba wana ba pasteur o ba bayaka wika. Ana mo bouteille na Red Label. Ana bouteille na ya GB. Azo baye et kotie moi loyal na mutu aleki ba ndo semno buzoba. Vraiment. Merci Miss Lolo pour l'intervention ya mambo oyo tomeka kokota amina yo diamant kalanga qui c'est lui en passant babi en plein mission ya muninga yake ko bondisa yi ezaki base to ezaka bakanda ndenge ezalaka mais webi ki ngape na okamwa na tali émission lelo na monyango et continue na chaîne Azuma Tumba na moni diamant azo swana sa muninga en pleine émission. Franchement, Nathalie Mounena Diama Moulaï Mbinga. Na ba mu kwantombolo mwena kazadi. Ndeko ati ya président. Nathalie siko muto ke le bunsa fike so beaucoup c'est ta so na ko file. Ezana onini bandeko ba la biso bayeba. Kaka po muninga le kana na émission batunye ndeni Diama kalanga mona na batunage te o bazwa ke souté. Kaka ndenge muninga lo bongo. Kozi yangwana. Diama franchement ma chérie, na linga ko makasi. Na linga ko pa makasi Diama. Na benge kuto na benge kutu nda zana auzwa ngate po yebike na yebi da mambo émission po la tikeleke da voice. Yaya. O lukani. Na ke lo swani sa muninga tipa ne bo so bakata ki ozorizo. Basi bana zoa bakatso na longi boye nde bakataki bakati ndeko na biso mwasi nani muchopi bazoki so pa batiko na cicatrice yaya l'état a otangelo ba pa combien de mètres yo leki poko matina ndakwa lena bo mikolo tibino mbaye na lena bo ngana fanya na plateau na yo lobela bino diama tala na ebite yo zamta makasi na ebiko beta longa mais tika kana loba na sepela ngana yo bolo bo baka déjà alors ba yango na émission na ngawa lo baki ezala ande comme ceux qui au lobby aye abeti
c'est ça makasi obeti Diama pardon c'est nga ko pa masuma lukela ba tout terrain mo nga ko na pa ma terrain na ko ma nga bo ma terrain na olobelo ndo sa mukolo mutu so alingi yo a peso conseil tant que mon ami tant que ndeko na ngai na sepelité yo mutu moto ko bunisa muninga tie pa na ba osele permission bo bebisi permission muninga tam supe makambo wana ndeko na lobaki eza na bien te choqué nga est-ce que nga ndina sabo ba benga ngana ba nzonzi nga benga ngana ba nzonzi parce que so mutu mo atongi ngai ke Miss Lolo mona na ba nzonzi te po ba yebiete yanga nini ça fait quoi le quoi déjà nga le kana nga déjà awa pa saratola na le kana na ba chaîne mususu o yeba ni tala maka yanga nini kuna kati Diamant des abo so sali émission etala maka ke na bakana mona betaka mais si ko soki lena kutu nga kutu lena ne na lobake lena na yebi na nga yete na yeba ka ekala mais lelo na monde na biso ndenge pe ya monde comment vibrer lena na Diamant kalanga na préféré na nga Diamant kalanga mais pona ni komi kitsatika niveau préféré Diamant kalanga na ni na G ya Sento Diamant kalanga joue makasi pona muta pesa ina l'opportunité ta joue pas bijou la reine elle joue très bien parce que so muta critiquer yo donc ngali na ngani muninga fingi yo boluka na bovandi bo sololi ya boye loko esala me esali soni mikolo mibale boye Diamant kalanga na lena babundi omoni so zuma tumba zaite banga ba beta na pe ya makofi parce que longtemps si ko mbinga mwasi Diamant kalanga tonda boyi na lena siko za tai boy kalanga nga beteka likofi moko na misa bane mabe na sepeli nango te bana be nga ba sepeli te ba beta maman na sepeli na zolo bakaka leta linga tangela Diamant kalanga ba maîtresse ba ayibse osali o uti na commune o matete to na commune o soki wapi bo tala siko trajet a foutre na ba transport so fait transport moko so mi balé parce que atako ba biyo mo sa temba ngo c'est ya yebagite ça eza cop na ba yebagi déjà cop po yene ina yebigi mais ngani ina yebite so ya base alinga sanga ke kasi eloko muto mo foutre na transport c'est eza base na lobi boya omoni yo yebi Diamant te so ayo ki problème ke tonga ki ayaka na plateau ako beto ba kofi na sportif boy yo mona ke bongo kuna charge na boy aza sportif ndo moni wana siko tanga na otala siko poa ya Diamant so alaleli malena pardon liwa voilà tous les gars là si je Miss Lolo oui olega pepe sobe ouais elo ne sala ba benga ne peso nga ba benga nga te président na ngai la die sobe ona na makasi na pesio ba mbote bele Miss Lolo ba vérité nga ba benga nga pa sobe te ti lelo ni la zabo so na mina zonga na Lisbonne ozonga ba benga nga ite ezaki ke ekuti ngai 2011 la salle accident na mois d'août accident oyo na ngai na kufa na perdre vie na nga wana koti pa sobe nazaka na 1 mois accident to salango 4e épisode ya film on a joué camarade ya Nelka to joué ba principal 4e épisode de Eleka nga na sala accident na 16e mois ezate accident moko ya G 16e mois na iluka ba tebele accident onga na sala 2 semaines avant nga na sala accident wana docteur azo sanga ke batumsu basaki accident place wana bango nyonso bakufa bauta oyiba na lemba moni siko soko banga nzambe moto aza na bilaka na nzambe ata batele poison kufa te ata batutie na mutuka okufa jamais e angai mutuka faso finana na ndenga na bimela oloba non ba parapluie kotanga awa nyonso tuna za na cicatrice na awa na mutu esuka na niveau awa wana salami na août le 26 août papa na ngai ayokufa le 13 novembre au mon attend 3 mois kaka papa kufi maman na nga ayokufa le 11 mars 2012 yaya na zui biloko misatu ya bakasi bongo na ka ko jouer pour mutu na ngepete na vandaki na leli ba parents nga et puis ba pexanga même ko tissé bando tissé ngate même ata suka maboko bo banoka ngo pete mutu ezaki nono na ba pota minene na nino aina ka susu ba répétition ande baganga lo baboye sala bo non na vandaki na nga na ndako na leli ba parents nga na zo pe repos alors tellement na vandaki na yo zonga susu déjà muto sa de ba inane
nena vana nanga babenga nanga te na Lisboy naza mais par tant aussi si ba répondre mon c'est faux zonga parce que eloni boye ke ozonga na si c'est répondre na senga nzela te mais président ba ke ozaki ba kuana ba chef président yebi pom na matanga mama biso président zala atiape jambe de fleur ba pesa pe cotisation na matanga papa président zali na Dubai mais chief oxy azala ki ba collègue nanga nyonso to zala na bango to lala na bango na city train ba Micho bozo to zala na bango Irene Vemba comme lelo pa président Elombe to lala na bato belé donc tellement que na senga ki nzela te que na va da repos même na musala ba toute sa mise en disponibilité parce qu'on a na koti yango te na fandi inane po so ko si inane balongoli o musala ngape balongola ngate président petal le ka boya lo bake na longola Miss Lolo tonga mona déclarer que na longwa na zaka moi na Lisboy non zaka moi Lisboy andako enfant prodigue parce que pourquoi on a toutes nos questions et là on est vraiment le baki il paraît cause ba bengana là on a Lisboy Fondation ya président la DSOB ils a eu que ba mona ka libanda chichi ilo nous avons ça libanda chichi ngai ne la zabo evi na ngana onde la zabo ye pesa ka ngame merci po nzamba change penza ngai voilà omoninga fille de boîte fille ya komela na linga ambiance ndena banokola ezate ke libanda cheche te nano ke bana na kati ya cheche na vandi na omela bière via na nga cheche na bano bwaka ye so na ke na cheche via bano pesa nga ya consommation na nga nano ke cheche nga mote ba master na ngai neti ba minata son père ba wala ba master to bano vana bango na cheche wala ko to jouer na pa ya ngoma master na biso sexy to bano vana bango na cheche ba mimika bongo oyo ba master to zala bango na lezeli to bano vana cheche nano ke cheche nga mote cheche za place ngana bano mona ke na vai na ngana pale na moi quelque chose na ngana saki na ena bini na ngana lexi moi temps mais ça sous lelo te lelo so ke cheche o mona ngate na cheche na tikala ko ke saki ndumba te o moni batwa na nde bango ba isa président ke ngake no saki ndumba na cheche place on a to comme batango siko président tindaka pe batu ba ke luka ngana cheche ba mona ngai te et puis jour au président bengaka batu po ba luka ba sa publicité TVA tous les basa mabala o bango ba mimonaka ke ba fille vierge basa mabala ba santo président benga bango azwa bango ba santo ba seka wana je tomota na mosanto te na bi ba santo koko tsanga na kara mosanto te mosanto asainini yipsanga ni na place ngana lo ba basi ya mabala ba santo ba saint oui ba seka bango ba basala masumu te ba benga bango bazwa bango te mengasi ko fia mobulu o bazwa kasha mabeba la tsanga ba benga na 0 heure pas mission ba aloka na c'est à profond sommeil oh miss ozabanga mi chef na lali wala ko mission za na chef te wala pire petit ka ya président na bi na za olala président lobby yaka ba air boy atuninga no lobby osali ngabi na za eloko osala te mission na biso président lobby ke ne pas na banda lobby adresse ngabi na yebite wana na yebi adresse à président te mission a pesi adresse à président na kei lobby na tongo na yeba kite lo ni président bengelinga na lotara président neti boy président Fachi so bengio yo za rendez-vous na président olamuka 5h neti kutu président nanga mama tezinga bwa so alobi ka ke miss to na descente mo quelque part na lamukela ngo da 5h tant président lobi bongo na lamuka 5h na bongama na koma pa président au président lobai na ngana koma 7h30 na da na ndaka président lekele o tongo bonga bia papa olobai na tongo na itongo kota na salon mère bola zawana odame mikate nga bivie na odame mikate wana vie na ngai esobe mabele mame changu ata komane ba bandai ba makapali changu ne tombera jamais na bomba pe na pala président mère bola servir nga secret coca na bae coca ba pesinga mikate na lié mukete bo président ça ye nga la koti na jipa ya président nga batumsu ba koti na jipa ya président ça destination Gombe na yeba kiteke na okesa publicité TVA poani ba loba mabe moko boy me ba kuto na ngoti omoni ngai ba ko traiter nga de tous les mots mais nzamba ba kombo a changer da kombo nga fille de Dieu olonganga alingeti inspectrice mikolo ba benga nga reine Salomon moi ça mayele femme sage bâtit sa maison zangai yo koselanga makambo oloba ke nga na ndo tambola libanda cheche oui nazako kele cheche nga mote ba artiste comédien belé na comédien ba ke da cheche cheche eza place mutakei ameli
yo nde siko kende cheche na ide nini ngala ko kende cheche na kena nga omela ba fan na nga ba moni nga batine nga bia ko mona o mabete ba anniversaire na nga bele na ndo cheche na ndo feta na cheche ya turo kane na fete pa na biso mais presque ba anniversaire na nga na ba so anniversaire musuto kena ba grande sœur na nga to feta na cheche mususo ba na rata poison na kena ba ninga ya théâtre Pole Mukenzi so mutalobi na nga o andumba na ndimi za libata rouge na ndimi Jésus Christ mama bata rouge ba fio ba telemara o ba telema mingi na ba balabala ba fia mopono babi na nga so balobi na nga osa sona na ndimi po Jésus Christ maître na nga ba benga Belzebul bongo ngai so ba benga nga chel yanga nini ngamo na ibinde na tambulaka yaya baloba mabeme bakutanga na ngote bakutanga na ni tache ni rien de semblable na bango nde ba chel. Merci Miss Lolo ezali na ngoji ces questions suka poto ka bonanga na yo na ebité oyo na tuni yo te na oyo za nango ya koloba o pesa yango na ba dédicace na yo poto ka bonanga na yo. Non problème Mukenzi yo ndemto ya maika na émission bon. Ba question zaki ya yo ba réponse na ngai. Tala ka ba question suta mso na tuni yango te mais yo za nango na mutoko bisa ngo pe. Na question msoutien. Netini. Ya Herman. Herman nani ngolobela ote komi molotoni. Teta ka baluba ne ba usapso soni. Tena na mo ka soni ngalo ngwa déjà webi. Ashaka ikolo. Na bosala ki. Na landa jo mo Sara loba ke ye. Ye so mungala sali mabe a soutenir mungala. Ya onti yo bano benga na obo ya na chaîne na bino po bino boza bo soutenir bangala. Nathalie Skonga bilo elongo na kimi yango tika ozongisi ngai. Sara. Pole Mukenza muluba. Brenda paza muluba. Brenda muluba. Baluba batara mibale. Boza mibale. Siko ndeni ni Sara to travail. Na mukongo. Ndeni Sara to te aloba ba Kongo te. Atushe nde bangala. Ngasko muluba na yaka na chaîne oyo. C'est que Sara a lingane biso te. Vraiment. Na sala babilo ebele la mutunga bi emso Sara pende na yaka boye. Ako bengi na ngape nene. Ada awa. Boye la on parle mo bangala basali poteri ngako la tabole ngabo jamaka la kazati so la bibika boye ba booking a minu nzamba lola la suka vraiment yango omoni ke bon na boya répondre na même pona ngana mona ngabi aseke Sara lingane bisote mais na pesi merci pour pesi nga cadeau saki anniversaire mais mutango apparemment alinga bilote azopesa bino bakaba Sara limbisa ngaya Sara tola vraiment limbisa nga pona raisonner ma be pona na boya ko ya chaîne na binote na boya kintanga lobi ya so cadeau na anniversaire ngabi arate na mona kalanga na saki ngapi kalanga lo bakita msusa kani za bombe te za bombe te cha internaute saki Gucci Christian Dior Dior na ziongo penya pa Sara tola pesi nga pona cadeau anniversaire donc aïsi nga pas otinde la moi na moi quelque chose ya secret aso la rende bien Sara limbisa ngai ndeko na ngai ya pardon ko funa na parquete na ko mbanga la mikolo na raisonner mabe pona Sara mais dama kalanga lo bayi ki azo préparer déjà baluba nyonso faut bossa click na te na opexai pour bunda contre bangala parce que ye alobi lo rola sapo Sara to la lo bayi ne ka accueillir ye ata mungalo bomi et c'est tout à fait normal aza dans moninga de na zaboy na comprendre ozo puis te benga sikone la zaboy ya Herman Kasongo ne na hotel Milaye yo boyimo mais soki ya zayi mungala mesara te naza sentimentaliste te so mutasali mabe ngala o protéger te pona mabe na ye vraiment et ça normal Sara et ça point de vue na ye on comprend donc to le kalongo ka bongo mais na yebi ke amuti amalamu saki tikako ta musu posi bombe te bombe zata na contrôler contrôle déjà IGF et c'est les gars la carte la tester ngala lingeti c'est bimira libanda bokuti nene na yebi ke yozali au moins tout le monde banda la quoi na bino de la kitabo ba mettre tout ba sala ba nyo ba sepela na fort so na beleli encore voir na sona lo kwa kake gigi wala bango so mbangu ba yo côté la ngai merci Miss Lolo mais na ndimi ke so ka ngala nene boy na banga teto bunda to basi muninga mwana mutasa to la côté muninga ne mungala te a kota te aozala penya arbitre a kota te voilà merci Miss Lolo ba dédicace na o ba balandi yo merci beaucoup merci vraiment na
chaîne na biso ya kitoko Saratola TV na osengaka bato s'abonner toujours na Saratola TV sope ba s'abonner na Miss Lolo officiel TV et ça nga peu bien et na vraiment donc na yebi que chaîne eza chaîne monene so Sarah postenga na ozo quelques abonnés merci na vie na nga Clofo Manzambi de Bundes mon vieux wa soutenir nga de tout le temps donc na PC ba merci belé babi dadi qui coule la centrale mobala mwindu ya mbinga ya Gaya babi vraiment Nadine Maoua Nadine Kadogo master nga na Turquie toujours na yebi que décembre ezala yo yinda po colis de Jésus ya Paris babi nouveau riche ridi azo ya diana ba colis na pesi vraiment ba merci belé na mama Tezinga Boachovo na confiance oiseau salanga toujours moi na ye a fondation Afeva action pour femmes et enfants vulnérables ba merci belé président Patrick Tshisekedi Salif président Patrick Salif Tshisekedi a fondation Patrick Tshisekedi na pesi mbote belé papa na ngai ba mbote belé na pesi ba mbote belé na ma préférée Karine Koudi na pesi ba mbote belé na ma grande sœur chérie Lili ML Lili Mouswamba motema ya Titi Kalou femme à la peau blanche femme du patron au mobile na beta tatu ya kombo na eza kitoko so mobala olingo donc na pesi ba mbote belé na ma nièce chérie Inès Boulé la motema ya Fred Mukuna na Londres nièce nanga a epsinga lobi na poto bazar équipe pona yota ko loba ke non ba maman na biso ba obosa na coutume africain on est des bantous donc a esinga bi kuna ba travailler en équipe na comprenait que na ba peke non alimbisa muso amone ke na loba mabe ma grande sœur chérie Mifi Boulé la motema ya Mathieu Tonche na Belgique apeso bambote belé camarade na ngai babi Lerine Mboyo ya ba Lerine na Italie bambote belé soginge basi moi sa mbinga ya Gaillard de Longue na pio bambote belé ba na ngai Sephora Bimina Benedict Kapinga Daniel Kikudi Davido wana bakoko na nga Davido Kabala Liliana Lulua Merlin Kabala ma nièce chérie motema ya Serge Mukendi na peso bambote belé Serge Mukendi na souhaité ba bonne guérison na ma copine de tous les temps Mamo Dala Odette aza vraiment maladie na osenga ka ba balingaka biso bo soutenir ye moi un franc wana bo stinde la rabiso so bo tindele po à se faire soigner et ça la bien ma casse elle est vraiment malade mais aza mbongo yo ke l'hôpital té ana mbongo ke l'hôpital té bazue na moi ba maladie moi ebele yo ebika so bakangi mutu na sucre azala déjà na abela déjà estomac ya makasi OK ngamo ko to soto zana ye tanga sala ba renvoie na soin disaka OK eza estomac sala ka déjà moto ya osarana te donc ba maladie wana de ami baleza mabe soki bandeko na biso o balingaka biso ba soutenir ye et ça nga bien na biki so botini pa Saratola aolia nangote bon aolia te aotinda ka Paulin ba oketika bo zo pe bilili merci beaucoup na Brenda équipe technique nyonso ya Saratola 15 Basele babi Montréal bonne guérison 15 Basele la vie que tu es malade mais tu t'es mais forcé ça wana pour la repasser bino image vraiment merci moi c'est poitrine Android problème Kendi merci na ndenge oyambinga po na long l'équivoque ndenge la ba problème mais na raté saki na long l'équivoque vraiment merci merci na yope merci na ba abonné nyonso ya Saratola TV merci na bandeko nyonso bazalaka wana pour na commentaire na ebitelo msusu sur le bezate commentaire déjà bon senti déjà que tout ça déjà nyonso nga ezaka na bakisaka ki to sunga mama na biso odala uzala vraiment bien tolingate après le kamo esala maboko boko moyela biso bo sangisaka bambongo là nazo attaquer na bato basangisaka bambongo ya ba artiste comédien jusqu'à présent na peine amoni basali groupe WhatsApp pour te ba voice et bon amoni déjà ba lancer déjà que SOS mais groupe WhatsApp et ça la mina noté non mais boko repona merci botika la malam tout le monde ni bongo mbali ya simana invité msusu bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux
sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.